Mbote bandiam de GDTV mafuta sikizalinga wabino la grande dame avec un grand G kaka ndenge tomisana koyena basango kopesa conseil bande na cadre ya actualité ekeye zongi ka nde bomoni wana bandeko ba bolingo depuis hier certainement bato baza sur les réseaux sociaux boko mona ndenge ba émission ezosalema ah oui ba émission ezosalema banungunungu ebandi kala te bolingo bana kotumbola lisusu barando ezonga lisusu po ane bino bozalaka boye ko bafana kwiti. Pourquoi vous êtes comme ça? Bosalaka mabe, est-ce que boyebi ke bosalaka mabe? Est-ce que boyebi ke bosalaka mabe? Famille bota balobi balingi na bango ba problème te. Balingi na bango ba problème te po ane. Bomoni ba émission esalemi. Nga na landi na moni ba émission. Quand bomoni na tie miniature, batie Bellevue, batie comment il s'appelle? Sila Bisalou. Bouti ko indi ko tumba Zaire awa na Irsil Pechanga na Sila. Et awa susu bolingo bo banda na Bellevue na Sila. Bandeko na lobi bazala binemi te. Eza ba fan nde boko tutisa bango mitu, mais vous ne faites pas bien. Bible zoloba, les rapporteurs divisent les amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Basangwa komeme ezalaka malamu te. Kuna bakoyoka, koto bakoyoka, kuna bako osala ba clash. Des fois eloko ezalaka nango te. Bandeko, naibisa bino secret. Bandeko boyebaka te. Bato bele bayebi te, ba sous-informé surtout. Bao bazana bango na kati ya ba monde ya ba réseaux sociaux te. Oya anoka kotali no émission. Oleki na yo osepelaka na mams, otali na yo osepelaka na Bellevue kandi otali na yo botundanga nini. Bomoni ba youtubeur bomonaka, ba chroni mama, ba blogueur bango nyonso bomonaka partout, eza na ba Facebook, ba TikTok, ba YouTube, ba créaka ba matière. Soki litière eza te akozwa azwi photo ya Sila, azwi photo ya Bellevue, azwi ya Ursula abundikisi yango. Aye indie bino bobi kake kuna ye moto peli lisusu bazo bumanani nana lobi nini tango koto bakoyoka famille bote tomboki bomonde famille bote bapesi message balobi ke balingi na bango ba problème te kuna pe bakuku ta bakoyoka na mamsi na bango parce que bakuku bayanduka ke bakuku bayandukaka na mamsi bayaka mabe bandeko. Soko lingi omona likolo ekiti na se to kabwale Simba Mams. Simba Mams en tout cas ozwa makambo na yo. Bomoni ba finga ki onani komoni nani? Ngombe za balubi kaza mongole. No Congolais so na mona video mo me ate. Na mona so na chango na chaîne ngi sa bien te taka mama pasteur bandeko na seki na mona yo pa essayer de Panama bandeko ngombezi mongol batie penza na forme ba mongol melonia Gomez. On a Congolais. Congolais. Les amis, c'est vrai tozo seka mais bon dimelanga na ozamula ite mais na opesa message moko ya important. Créer matière na ndenga bien. Ba matière ezalaka nango. Okolobela Sila, okolobela Bellevue, okolobela Ursule na ndenga bien. Baba nde on a biso ba congolaise basala musana bango neti na minitio tourbillon ezoko tourbiller na ndenga osakana te. Na mona bato baosala ba analyse na moni ne la Caire ne la Chou asali analyse à tourbillon et etala mais likamuna audience tope na kola. Excuse me. Close this door. Likamuna audience bandeko na ngai ezalaka ya ocréer audience na yo mikolo leki awa na monende onanga cuisine ya niki awa abana olela bi ma passer YouTube bango komi kilo su bonene na bisete za calme na moni mopepe mo bien na za mosakoli na bise na moni mopepe une semaine ko kaite ya na sir na ba commentaire a se manifester a confirmer marambo na oloba na bino ngana bisete na moni mopepe mo bo moni audience za na ngo kalana ezonga meleka wana. Ça fait plus d'une semaine na minute oyo yanika osakana te aleki kutu a doublé na ngai na omoyoka kutu na zuwa cuisine yo ndenge wana avant d'ici audience na ye bato baosepela na ba émission na ye
autobetelo mwa 1 heure de temps na ndambo atala public. Donc tie comme apokwa ebandi ba K 3K 4K 5K. En fait c'est ça. Ya nango likambo ya temps, ya pe likambo ya babenga ngo nini ya aura, ya likambo ya ndenge moko eza mpona mutu tu, eza kaka mpona ba youtubeur te, eza kaka mpona Sila te, eza kaka mpona Belvi te, eya mutu tu dans tout ce que tu fais là. Soko associé nzambe yaya pesa ngo ka temps. Est-ce que même mukolo o mutu alona yango nde mukolo abukaka te? Bambula il faut ebeta mopepe il faut souffler. Nkona no robota. Tu es sur les réseaux sociaux, aux youtubeurs, tu n'as pas besoin d'inventer, de créer, de mentir. Hein? De semer des zizani, de ko tout ça bato bamitu, tala kutu si la zongi saki boy, tala kutu bul famille bota balobi boy, tala kutu babakuku balobi boy, pose ba vie non 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 non. Ba bien mal qui profitera te. Biso ba misuso ba audience on ezana tantôt plutôt lelo ka moi 100 vie moi 200. Lobi na mawanza mboka po boke lo mobo ebeti 5K, ebeti 20K, ebeti 40K. Na boka émission ya papa Alain awa, comment il s'appelle? Papa Serge. Malgré bat fini à Congolais, ça quand on en fait. Et puis final, en tout cas, bateau, pardon. Mambrou, ma fini en le batté le pardon. En fait, c'est ça. Et les Cambouazala patient. C'est pela na grâce à moninga. So moninga zo pela, pambola nzambe. O moninga zo mata, kumi sanzambe. Les ali Cambouatan. Yo supporte à belle vie. Si ko so moni si la, a o mata. Et ça, monte ma passe pour année. Belvi pe azaliti. Belvi azoko na minute so bolobi non bo tangaka 2 personnes wa ba na gaz na moment o. C'est Belvi et Sila. Siko yo o supportaka mutu songolo. So pakala mati pourquoi esalo pasi. Chacun na époque na ye. Chacun na époque na ye. To ki lisolo Karine pala awa. To ki lisolo ya spectacle à Karine pala. Bande ko batu bakei ole bakende le spectacle à Karine pala bakena ba ba torche baluka pomba scène mams azawapi si la bisalo azawapi. Oh mais attendez, donc apparemment binonde batu bolukela ya makambo et on a lobi ko luka makambo. Donc on dirait donc en fait si je comprends bien quand nde babenga ke pomba azala pe pomba scène hein? Quand nde babenga ke pomba azala pomba ko. Donc kipomba et sala, kipomba ezo sala donc et komi batu bakomi agité, batu bazo sanga bakimia, batu bazo et sali polémique. Tourbillon na e na ba maramususu ka ndenge eza tourbillon e na ba maramususu. Et sali ke tourbillon et tourbillé batu. Batu bakomi bilobela e, batu bakomi et sali batu bipelekese, batu bakomi et comme yo no biso to lingi na biso ba problème te o bolinga ba problème et ça là ba problème et ça là ba problème te ça ba problème te. Moi personnellement na linga bande ko na ngai ba artiste comédien nyonso musala basala en tout cas na apprécier kana sepelaka na linga Sila na linga Belvi na linga bango tout na ba on tangi ba kombo te ba leke belé soto ba no tanga ba kombo mais to tangi de kombo parce que na minute so le but tanga kaka de otanga noka Sila otanga noka Belvi to moni ba émission ezo salema et ba lobi famille bota ba lingina ba problème te. Pourquoi? Parce que mon pepa tourbillon on a déjà bandi ko lobisa bato ba chrétien ba bandi ko chrétien bato ba mabanga ba bandi ko ba mabanga bato ba loba ba kotelaka ba soutenara ba supporter ba komo ganga ba siko tellement ba supporter bazo ganga ba tourbillon ya biso eleki ale ngambo wana musu epesa agitation to lingina biso ba problème te yanga na baki tete na yana sala émission na pesa ka conseil na baike moi pilipili moi mo to sala rapport et pesa ka moi makambo na pire esprit mais sinon analyse to sala ngo il faut en être ce qui est vrai et à flatérité to yebi ke Belvi asala musala na ye asala ngo bien makasi Sila kande babenga kae pomba scène azala vraiment pomba ya solo. En tout cas moi si oyo je sais pas elle fait comment je sais pas elle fait comment ana maîtrise de soi moko elekela ngai bo finga
Kalate bomona ke kuta ko yinda bato musu ba répondre bomona yirsi la répondre ti. Yirsi la lobby mais bomona ka jamais si la table lobby o boko loba aya répondre. Borozwa été. Moi si moko yango bomoni nzamba pambola ke yaya na vie eloko na lobango nyonso. C'est pas la grâce à moninga. C'est pas la grâce à moninga. Nzamba osala pe ba bien. Nzamba osala pe bolambo tant okoma pe koseka moko ata so moni esimba te. Mais so ka omoni ke muto o mata ya olakisa nini. Mipi ya zwi ya olakisa nini. Ndimela ngai oke musika te. Ata so ozo meka mais o mata te parce que nzamba résistant na bato bongo. So yo muto okaka motema mabe na o moninga ndimela ngai oke nulle part. Na minute oyo boyebi naloba yango succès za amanda ta ezalaka pratiquement impossible na domaine moko appelle moi ekotaki awa ekati ngai voice na banda koloba ezalaka pratiquement impossible na époque moko to pe na moment moko sur domaine moko songolo nzamba tombola bato ebele mbala moko moko aleka kaka naoloba na bino mambo eza réel naoloba na bino mambo eza spirituel naoloba na bino mambo eza vrai siko ntango epoka moto wana ekosila mosusu akomata mosusu akotombwama ye mpe azwi apogée ezalaka bongo sikoyo ntango moninga odondwa pambola nzambe ntango mosusu apres ye kozala yo ntango mosusu apres yo mpe kozala moto mosusu do succès éternel ezalaka te lelo oyo eza moment ya sila bisalo aodondwa bandeko tobwakele bafleur tobetele maboko to soutenir ye topambola nzambe pour sa vie tosepela tane koleka bamisu bakoya na osenga na Abakuk bobondela mingi mpona mams bobondela mingi mpona mams botyaka mams na mabondeli elevation ememaka bambonge elevation ememaka mipepe bosengaka te nzambe ebatela sila nzambe épargné na poison na nini non senga pe nzambe apréserve na baerreur na bafaute omoni bato ebele batombwamaka moto atombwami mais aye kosala baerreur moko esali ke aperdre grâce donc faut kosenga nzambe apréserve ye na bambeba na baerreur moko boye oyo kosalaka loboko nzambe eseloigne likolo na ye kosenga nzambe afulusa so mafuta asali so babien ebele babolamu ebele pomba sene mams silauka sila bisalo mama rosa moi mwasi mwa asepelisanga makasi so jouer non je l'aime nalinga sila nalinga ye mingi kande na biso nga nalinga bato nyonso nga nalinga nanga bato tu nalinga Belleville nalandaka bafilme ya Belleville bandeko misusu bon nazala nde trop théâtre te mais asile nde nakataka te ya Belleville mpe natalaka dina na natalaka mpe mais nalinga sila nalingaki bandeko nanga ya mabe te kozala fa na mutu na oprofite napesa message na baoyo ya famille libota na baoyo Abakuk c'est tout à fait normal ezaka nde tomonaka baéquipe ya football nga supporta Manchester malgré tokomona mwa bese banda vie na biso Ferguson akenda mais nazalaka toujours ya Manchester tozalaka bato ba premier tokoma bato ba 5e 6e 4e mais nazalaka moto ya Manchester ya mabe te kozala supporter fan ekolinga mutu ya lisumu te mais garde ka bande na yo soko omoni adversaire parce que baéquipe oyo ebimaka bapremier na badeuxième ezala baadversaire sila na Belleville par rapport à mosala baadversaire adversité eza différent na ki ennemi so balobi adversaire elingi loba te ennemi bomoni sila na Belleville baadversaire oui pourquoi parce que baowelela baobunda au fait baosala mosala moko eza mosala oyo bapesa bango mpe baprix n'est-ce pas de sila ota koganye année passée awa meilleur prime tomonaki yango voilà eza neti Manchester Chelsea ntango bandobundela place oka ere moko Manchester abimi premier ere moko Chelsea bomona na ba Champions League
do baza ba adversaire Real na Barcelone ba adversaire mais ba binemité de ce qui veut dire ba ko pesa na mbote ba ko solola mais ba adversaire si la na Belleville baza ba adversaire ya na ko samba te ya bongo pourquoi parce que ba osa musala moko et la musala na sko ba bouela ki meilleur c'est ça que les meilleurs gagnent mais ba binemité donc elonga na ko senga na ba yike bandeko nanga adversité wana et memaki ennemi te oza ya famille libota supporter famille libota oza Abakouk supporter Mams tofingana te tofingana te tobomana te tosala na mabe te parce que toa biso tout bacongolais Belleville aosala fierté ya Congo Sila aosala fierté ya ara Congo donc bango tout ba congolaise et osala ka Congo malamu donc eza lo kumu ya ba Abakouk koza na Belleville eza lo kumu ya ba famille bota koza na Sila so bolongoli botie eloko wana na motu esalaki totambola bien omoni ba biloko to créaka ezala te parce que bondimelanga tosala mabe tant to ya ko créer ba conflit ya ko créer c'est un péché. Pourquoi? Parce que tout isa bato mitu ekoma ya kofingana ekoma ya koswanana boyebi motema ebombamake na misu bokosa assembla bozoseka mais na motema c'est autre chose yango moni babiloko ebengaka bapoison yango wana babiloko ebengaka bambasu yango wana babiloko ebendaka bandako banganga yango wana parce que tokokanaka te o mutu mosusu so osali ye mabe to amoni to ayokeli omo esepeli se aolekisa nde yango ekosala ye mpasi mais bon après tout c'est la vie mais yala mutu mosusu c'est vrai bosala ye réconciliation soit disant bosengana ye bapardon mais rando etikali ye na feti mpe na kiliba akotiela eloko na kanda mpe akokotela mpe ndako akobeto mpe mbasu do yango moni conseil na ngai ezali to éviter babiloko wana tokriaka wana ata likambo eza nango te mais bolika kocreye likambo mpo epesa makelele esala flamme ekende ezonga esala baclash c'est pas bon biloko wana ezalaka malamu te e baconséquence nango ezalaka vraiment néfaste donc conseil na ngai ndeko na bino eza yango na makambo nyonso même bible ezoloba ya malamu bozo ya mabe bobwaka c'est vrai na nyonso nalobi peut-être mamuso eza na mwa important te c'est vrai to amise galerie na mwa pilipili na mwa mungwa na mwa songi mais ya important ezalaki conseil on est tous des Congolais si la na Belleville baba ndeko toza famille ce que Belleville fait et alokuma ya Congo ce que si la fait et alokuma Congo kozala supporter to pe fan ya Belleville et amabete ya Sila pe et amabete baosala mosala moko c'est tout à fait normal bazala ba adversaire c'est par rapport à baosala c'est normal c'est ça bongo mais qui adversaire to pas adversité ezali ki ennemi te ennemi et elo mosusu ennemi et amabe ennemi et lisumu baba ndeko bakutanaka basolola bapesana mbote tozala famille to éviter tolongola baquerelle batrouble baproblème baconfusion bamakambo tokosaka wana ka mpo tozwa bavie Belleville afimbi bakuku bafingi parce que bakuku bakosela bango ka makambo bafingaka namona place bafingelaka te ndeko na ngai Yannick na lela yo nzambe apambola na mosala ozosala namona place Yannick afinga te aya kaka okumisa ne ka mamsi na ye afingaka na ye te bakuku bafingaka na bango te mais bakosela bango ka makambo ke bafinga sikoyo eloko esalanga mabe epesanga na pasi eza oyoka sikoyo baozwa yango baobamba yango sila balobi ke non ye moto atinda bakuku bafinga mpo nini comment on peut dire de telles choses ou encore comment on peut être si méchant nyonso wana pourquoi parce que oyebi ke bande obolimbisa ngai nayebi ke bato mosusu bakoloba te c'est que oyo okotela sila oza bakuku ta toloba so eloko malamu ezali toloba so mpe ya mabe ezali toloba ngai utu kote wana bato bayebi ngai so obétise na oya mpenza na opapola so mpo osali eloko malamu na obeta maboko Belleville ina otala baorphelin awa plus ou moins soki 1 mois soki 2 mois passé nasala émission molai na luwa baevre wana azwa même na bamessage prophétique
Moi moi motema malamu moi mwasi wana Belvi. Nzamba opambole, nzamba osele mambo minene koleka o azosala ba message ebimaki. Nakangi parenthèse. Oyebi ke yana babilo misusu ezara penza motema mabe ya visa. Bota mwana mwasi wana o amukuse. Fi wa mukuse boyebie azara na kisasa azara pe na chaîne na ye na otanga kombo awa te. Po balobi azara faux esprit ya motema mabe akangisaka ba chaîne na bato. Abimisaka mbuma misu boy. O afinga asila. Doye ezalaka penza sila olakisa nini sila nde mais et pourtant botikala mona place sila fingita lobi eloko te. Soka kombo sila to makelele bimi bakuku bazo défendre mams na bango par rapport à likambo songolo parala ya yaka penza ko sala émission abandi koloba contre sila on dirait sila yaki abeti mbata to afingi. Donc ça c'est clair que c'est la haine pro max. Botika nde motema mabe ya omoni nzambe so boyi na mutu apambolaka mutu wana est-ce que boyebaka Bible ezoloba Dieu vit que Léa n'était pas aimé et il lui rendit fécond. Il l'a rendu féconde. Nzamba azalaka bongo soki boyi na mutu sans cause apambola mutu wana na opeso secret so olingi na yo mutu te to olingi élévation ya mutu te olingi mutu wana mambo na ye ezala kotiaka eka te soka komeko tia eka obandi ofinga ye oluki problème nzamba okotele okamwa yango bomoni sila wana aopela kaka malgré mambo bato baoloba na nde bato baofinga aza kopela kaka aopela kaka mwana mwasi wana mokuse ye azalaka soka likambo ya bakuku ayaka penza do oyoka penza opointe du doigt quoi et pourtant sila mokolo na ye ya mosika impoli moko mwana moko très impoli mwana mokuse wana abimisaka miso so azoloba akozanga pe misala te parce que ya normalité ene bible lobi moto azo koyina ndeko na ye aza différent na meurtrier yaye penza ezalaka penza c'est la haine vous sentez que la c'est haine sila nde nani hypocrite mais par rapport à quoi sur base de quoi asala yo nini mwana mwasi wa mokuse sila mokuse te yaya mwana mwasi wa mokuse sila sala yo nini c'est vraiment triste c'est vraiment compliqué ye fo babunda mso na Aisha okoko bata mikuse na batakase totala so beta nani mwana mutete la obete maisha akitoko Aisha mokuse ma kitoko mwana mwasi wa mokuse wana na bombi kaka na koloba te ngaso mwana moke wa manke ba mikolo ça m'énerve aza très impoli bolimbisa nga na loba boye te aza tellement impoli yango bomoni na lobi boye mais boyebi na bino yebi mokuse wana boyebi mibala mike fo boyeba korespecte mikolo adage mo eloba mokolo akoya te mokolo aselo mokaka ata omoni mokolo asali erreur a mokolo ok mokolo aselo mokaka akoya te donc c'était ça conseil na nga na bino bandeko na nge eza ke toa famille toza binemi te biso tout oyo ya famille libota oyo ya sila oyo ya dinana la douce nayebi te ba supporter ya dinana la douce babenga bango banane oyo ya dinana ya la douce parce que dinana pe mikolo opela tellement mwana mwasi moko azala ne très réservé nalingaka dinana ninga charisme dinana wow j'aime nalingaka charisme dinana mwana mwasi moko très jolie trop belle et sympa, gentil, tendre, douce. Quand il va bien wana dinana la douce, penza douce. Je l'aime, hein, dinana. Ina sepe la gane, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée, ma vinga. Nde ona mo yombe. Bande ko ba bolingo to na biso na suka. Nzamba pambola Congo, to wana ba richesse sous-sol kate, to apena ba richesse a bato. Bato lokola ba Beckham si la bisalo richesse a Congo. Bato lokola ba Belvi Kandi, bato lokola ba dinana, bato lokola en fait na domaine tout eza na art eza na musique bozui ba vie na biso ya bogar 45 ans de reine quadra Congo ya beni so kena makambo nzambe to wana ba pasteur ba ana ba
impact balela bango na mokili mobimba na West Afrique. Joel Français ana succès moko kuna bwana mo yedete. So boke na football na domaine tout donc Congo ya mboka moko ya beni bande kozala fier kozala congolais mboka elengi. So nga za congolais te nzambe na ngana raté nzambe merci okelanga congolaise. Chance. Pardon. Na ngana ebimela so côté nini. So ina ende so wapi. Na raté ba mams. Na raté mboka elengi, na raté mambolika na mboka na biso. Les amis, c'était ça pour aujourd'hui. Ekeye ezongi totika songi totika otutanisa baninga mitu Belvi na sila babi nemite ozui badina na ozui na ba misu babi nemite ba bandeko. OK, c'est faux ba osa musala moko ba adversaire, c'est tout à fait normal. Mutuna muta lukaza la meilleure et an kaneti Cristiano na ba misu na ba Messi na banane oa obunda na gagné ballon d'or na gagné bottine d'or na bima na babiko leka ezala bongo. Donc tant aussi là bosser dire eza natina de même ba misusu pe basala pe misala na bango. Donc boya kate ke yo boyo ko créer litière ata place litière ezate ote ba fingaki o basala ki boy car pona oluka ko créer zizani c'est pas bon. Eza malamu te bon dimela ngai et c'est un péché devant Dieu parce que tant yo créer likamba o créer o eza solo te et que batu ba bomani na maloba na misala na nini nzamba osepela note po yo nde muto banda moto wana. Ouais, c'était ça le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Isaac Kingaï Wabino, la grande dame, avec un grand G. Abonnez-vous massivement si MDGDT va en foutre, c'est surtout partagez, faites leur diffusion. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, la mon numéro, dans le prochain épisode de Bonnes choses à vous, je vous love. Au revoir. Bye.